ça. Taba escro oyo. Tala ba escro bondo. Célébrer ensemble avec Botala likambo ezawa bandeko. Moi si kitoko. Pour célébrer notre amour. Bandeko nanga mwana mobali bozomona oyo kombo na ye Mike Ndenge bayebanaki na mwana mwasi oyo na nzela ya Facebook. Mwana mwasi bozomona mwasi kitoko wana libala oyo na kolakisa bino date nini banda awa na nzela ya Kinshasa. Makambo eze ebele nde basi bakalingi esuki boye etikali moke kaka batia Thomson na likolo basangisa pilipili na matungulu basokela biso likolo ya mesa tolia yaya un mois na poto un mois na ba bien un mois na poto. Mwana mobalo akima mwasi azaki deja na makambo na ye na mutu. Bandeko nanga eza ya minene ya minene lisolo na ziongo uti Kinshasa. Bokomona na bato bazaka na bango ana Canada tantini ya mwana mobali oyo. Tala mwasi kitoko Iza. Tala mwasi kitoko bino bitulo ya poto oyo. Bandeko nanga video na ocho lakisa bino bolimbisa na kati ya chambre no bimascopo na sala émission. Video na ocho kotiela bino ndeko na biso azalaka journaliste na Kinshasa na kombo ya Mike Ndenge na mama na biso Iza. Bayebanaki na nzela ya Facebook. Iza akeko bala ndeko na biso na Kinshasa bozela pose na zoya. Mwana mobala longwe kuna aye awawa. Un mois. Tala mwana mwasi yeyo. Mwana mwasi yo ayebi te mobali yeyo. Botala mwana mobali yo yaya nazoya. Naoya. Awa na Kinshasa. Epi libala pe mususu ya awa ezali. Nzambe ya bomoi. Nous voici arrivés à ces grands rendez-vous tant entendus. Évidemment, l'un des rendez-vous qu'on entendait célébrer ensemble avec nos deux familles respectives. Et pour ces cas d'espèce, nous sommes appelés à officialiser notre mariage ici devant l'État. Grande ma joie aujourd'hui là. N'est-ce pas, il y a un mois au Canada, il y a un journaliste à Bali. C'est lui d'épouser une femme. Pas simplement une femme, je viens épouser une femme de rêve. Peut-être les gens vont se questionner pourquoi je vais parler que vous êtes pas simplement, vous n'êtes pas simplement une femme, mais vous êtes une femme de rêve. Un mois au Canada. Escrobondo, Sumbune, Osoka, Osapema,
semblant ya kolela. Un mois na Canada otiki mwasi. Ok bala mwasi mususu. Ah nzambe na kande. Chérie, toutes ces années ensemble. Yeah. Courage. Chérie, toutes ces années ensemble. Ah. Yeah. M'ont permis justement pour, en quelque sorte, Yeah. Escrobondo. depuis mon enfance. Non. Vous avez été là pour moi, vous m'avez aimé. Vous m'avez apporté tant d'attention, tant d'amour. Eh. Et surtout, vous avez cru en moi dès le premier jour. Yeah. Là où certaines... Aoulou wala eh. Mais vous avez cru. Naoya. Non, c'est Li c'est vraiment Isa. une aventure que j'attends vraiment de pouvoir vivre avec toi, commencer cette aventure ensemble. Tu es quelqu'un que j'ai trouvé exceptionnel, différent, doux. Alors, je suis contente, je suis très contente qu'on soit ici pour célébrer notre amour devant les membres de notre famille. Alors, non, je remercie le Seigneur pour nous avoir amenés jusqu'au bout et à la vie, hein, à la vie. Naya. Naya to naya te. Nali naya. Histoire grave. Mobali 1 mois na poto ya na Canada 1 mois. Mobali 1 mois na Canada 1 mois na Canada. Atiki mwasi abali mwasi mususu awa ser église kinjambi njambi. Naya to naya te. Natuni kaka. Est-ce que nakoya? Attends, no top modèle, Brooke, j'arrive.